Ma mission TV, le miroir du monde. Famille Mobimba. Ndeozolba Jami. Iza famille. Eza ngamba papa. Eza ngamba maman. Eza ngamba banoko. Basi basiliki. Parce qu'il y a le bakate. Loko yendenga le bakate. Nde bazo monela ye. Ngai leko ememi ngai awa. Akolakisa ngai papa ya Kabila. Mama ya Kabila bota ye aza envie. Akotaki tena ba niveau na. Ile kaka na bref le sezali. Ngala ligi lelo nalakisa malamu ya Joseph na mabe ya Joseph. Ye mukuna yeba yango. E posila te. Tokosala marche munene. Biso nyoso bajama. Na ye. Ala kibanga yango tokosenga gouvernement apesa biso permission to sala marche ti na ndako ya mukuna. Biso tozana kanda na ye. Kaka la kisa biso papa ya Joseph. Biso ye Joseph aza mwana na biso. Toti na yange na manono na Nkoro village na bango. De M. Mukuna de l'église Aseka, aza évêque. Beaucoup ma monsieur quoi? Soi-disant évêque, ngana yebi évêque. Soi-disant évêque. On est comme Olisho. Soi-disant évêque. Ayeba bisika za kokota na papa na biso asika. Akeba na moto wana. Biso titolia kana yi. Biso bandeko na ye famille neto siliki parce que les ndenga lobaka te biso le tokoloba. Ye mukuna la kisa biso makambo azana yango. Soka Kabila zana nyongo na ye même 100 francs famille Mobimba tokobimisa ta 100 francs $1 ata bilang tokoseka ta pondu mais c'est tokopesa mukuna wana ala kisangai papa oya bota Kabila nana pasi so ba personne de connaître olala pongite et puis mutango nani mutwana ngana yebi ete mais azala debu aluka bavoka na ye oh papa esi na teme na mono ye mukuna linga pelisa moto wana Kongo tolingi makela ya batu te ye mukuna yebi bato baza sima na ye bazotinda ye afingaka président honoraire ye moko ayebi makambo za usala to yebi na bisika za kokota sima pe ambassade toza basite toza mibali bisika za kokota zo linga kabola mboka okokate akokate na yo na bato mtoke tina mboka Kabila banda ko tuna kilomètre par kilomètre na sima na juillet toke na Rwanda yo sikondo lobaki ndo yebi lakisa mboka wana bino sko ya za côté ya papa ya za yo côté monsieur boye na monsieur bozende biso tokokamba mukuna ti akokende. Ma mission TV, le miroir du monde. Batata banana bandeko mbote pe merci na bino na ndenge bo poni sembo ya mokola lelo ndenge tolobaka yoko sembo mission lisolo sembo mission makanisi sembo mission puis tokuta na rapona rebeta politique pe masolo masusu matali kite ekolo merci na bino pour na fidélité pe confiance bozana ngona émission sembo merci ndenge bozona na biso de partout awana ngoma mokonzi Kinshasa na 24 communes na République démocratique du Congo et à travers le monde grâce ya ma mission TV ya Bibi Kapinga de partout merci mingi tozui ba observation na bino ba suggestion na bino ba critique na bino po balobaka ke musala oyo mutuna na komi azalité to sala ngo po na bino ba critique ba proposition ba suggestion na bino to yaba donc to yambaka yango po to sa améliorer merci lisusu pour na fidélité et confiance merci lisusu na équipe technique pour na betaka c'était pour na bango pour grâce na bango nde bozona na biso na bandako na moni Rodilwa de Onazo ba ici ne son grand retour au Azadi Bosonanga Coupar Bola mwana avec club mwana yolo ya solo les mwana ya evoloko sur le mwana evoloko bota été mais avant na quartier mona vient nga à Chouamo donc Coupar Bola merci na Adolphe Dominguez et Tata Mobich Freddy Takidi na bien Adolphe Dominguez pour y aller la forme na ndenga defaté merci na yo Freddy Takidi merci na Sardou Dimbo pour l'assistance merci na pour tous les grands maestros chef d'antenne et puis Msimbi ya Mavinga o Azabongo na réalisation bande robatel lelo to yeli suzu pa na bino na émission Sembo lokola bolingi yango mingi lelo to solola mai mazako ndongwa na mikolo yo o ezako bomamboka mikolo ezali bongo likambo ya évêque Mukuna au dernier nouvelle temps tozo sala info temps tozo sala émission wa tobike évêque Mukuna zako bazako yokaye na palais ya justice kuna epai ya ba azuzi to ebite soki ekosuka ndenge nini parce que babenge kuna po mwana mwasi wana mamicho mboka na biso liboso to kana mamimi sike komi mamicho donc mamicho wana apporta qui peut plainte
tant apportaki plainte yango bazuzi babengisaki évêque Pascal Mukuna. Donc tant que ça l'émission évêque Pascal Mukuna, dernière nouvelle azabongo na epa bazuzi kuna na cour d'appel ya côté ya Gombe. Lelo bandeko batali to kobeta lisolo kaka na o etali bongo maye évêque Mukuna oya salaki koloba oya continue koloba à travers ba etandolike na eloko na e oya sali babengi éveil patriotique. Na yoto ambi groupe moko groupe Jama ezali groupe oyo soutenaka président honoraire le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Na kati ya groupe wana il y a des membres, il y a aussi des membres, il y a famille, il y a président honoraire Joseph Kabila. Donc groupe wana comme nango Jama na yango to ambi na kati ya plateau il y a lelo ndeko Alexis Sefumolisho ye azali Kuparbola azawana yazabongo coordonnateur national ya Jama. Pembeni na ye tozabongo Kuparbola kolakisa bino ye bandeko batali tozabongo na ndeko Pierre Lumbu ye paza na kati ya lisanga na babengi Jama. Ndeko Pierre Lumbu tala na ndeko Alexis Sefumolisho tala ba mabengi na biso oyo tozana bango na kati ya émission ya lelo. Avant tokota na muzingo ya émission na biso soki nazo banda émission mikolo na kashine na ngai tokolemba te wanezali bongo mitindo ya ministre d'État en charge ya communication mona mboka Jolino Makelele ayebisa biso ba journaliste ba panzi sango bosa la sensibilisation ya COVID-19. Effectivement maladie ya corona ezali butika ko chatembe lata kashine na yo soko ningo kosola webininga ko kosola zala na 1 mètre na moninga butika bali poepwe nde butika hein na mona ki place moko boye garçon mazo pesa moi c'est mon li poepwe ngana gangeli a répondre nga lobi corona zo bana basité na kamwe corona ezali tutika baje kusukura maboko na yo à tout moment ozo tambola na désinfectant na yo na poche à tout moment il faut osukola maboko na yo donc tomi batela tolataka bakashine kasi naza ko lobali kamotali bakashine na commune ya Bandalungwa nazo beta c'était na inga suka souciati moko zawana et komi ba jeu likamwa kashine et komi ba jeu ba police ba batami ba komoti na ba bureau 2 soki osimi kashine na maboko ba koeleliyo 3000 francs 4000 francs. Or d'après le gouvernement balabaki ke soko lati kashine te obakangi ko futa amende ya 5000 francs pe ba ko pesa yo quittance na bato ya DGRK. Mais bango kuna na inga suka na Bandalungwa soko bimiki mbendo Joël Litin obeti tout de Joël Litin oke ti na inga suka sous cette moko zawana ba bureau de ba komi ko tabaso ko pere na ba policier bana bandani ba benga to ba bisanga ndeko zulu lo ba yango na télévision yango na zolo bango na télévision pour Bandalungwa za base. Donc bango ba bureau de soko simbi kashine na maboko ba e ba bimelio 3000 francs. Et puis ce qui est grave na pourquoi ba emo ba kutani na baba ba policier ba bureau de bazo kabola mbongo wana pe baba ba kanyi me bango ba baba bango ko kotana na ba lupanga bato mona ba okabola mbongo. Alors wapi quittance bozo pesa ezate wapi agent DGRK sur place azate. Donc tozo beta tango tozo bisa général Silvano Kasongo beta tour na souciati ya inga suka ya un désordre na côté wana na bukumesa Bandalungwa na auta matete Gai Bene, voilà, Bougoumesa Bandalungwa, beta tour na inga suka, souciate mouke zawana na inga suka, bazo sala ba jeune ba cash né. Donc 3000 francs, 4000 francs so ba kangi na cash no sina na maboko, ba bureau de ba police ba batani batini ba bureau de. Tant ba récolter mbongo ba kena ba moko boye, ba kabeli mbongo, agent DG Kazate. Wana tango na zo continue ko beta. Alors, tozongi na émission na biso, ndeko Moliso, na ina bana ngana présenter bino bien sûr, mais nena ba Jama ezanini. Jama ezali famille ya mutu. Donc ensemble ya famille ya mutu. Doto bengaka Jama na Kiswahili. Ensemble ya famille ya mutu. Famille ya mutu. Jama. Eza kumbe ya Gilles, Albert. Eza na yo. Soko lingaka ngai okumi Jama na ngai okumi libota. Siko ensemble Jama ngo ebota mikaka po muku na sali éveil patriotique to ebota makala. Jama ese salami banda kale ko salama pona makomba muku na te. Ndoko Pierre ndoko loba. Jama ebota mikaka muku na asutuki sibilio to ese ndoko kala. Jama iza famille o libota. Iza famille libota to ebote mutu. Libota ebote mutu ah nde Jama o isangani nyoso ezala ngambo ya papa ezala ngambo ya mama na bano ko nde tubengaka Jama. Siko na kata Jama banani bazaliwa. Tuzal ya zangambo ya
ya mama nga nazanga mba papa. Voilà, il y a Zangama maman, il y a Zangama papa. Alors, vous saluez message de soutien de la JAMA au président honoré sénateur à vie Joseph Kabila Kabange face aux injures de M. Moukouna de l'église ACK. Aza évêque. Beaucoup m'a mis ce point. Soit-disant évêque, ngana évêque. Soit-disant évêque. On est comme au chaud. Soit-disant évêque. Voilà, en tout cas, le message est tellement moumene, la JAMA assiste à se donner avec consternation et amertume à une saga d'injures et de propos haineux et xénophobes distillés dans la presse contre son digne fils et frère le président honoraire sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et l'auteur de ces actes ignominieux n'est autre que l'évêque Moukouna, qui est évêque, vous savez bien, il doit être messieurs, évêque Moukouna de l'église ACK. Voilà, dans le temps où la JAMA rappelle, Joseph Kabila a cessé d'appartenir à sa famille pour devenir patrimoine national. Voilà. Est-ce que, ce que nous avons dit vérité, quelle différence y a-t-il entre Kofinga et la vérité? Mais ces journalistes n'ont pas de bouton de mingi ko ya mangale lolo. Et là, quand les bosons na kolobake, bande konanga ba congolais malade ya coronavirus ezali. Tobanga bokone ezali. Ya mi balé otuninga mutuna nini monsieur. Entre différence ni ezali entre injure na koloba vérité. Vérité moko ezali mafinga. Afini nini concrètement? Maloba o yaza ko bimisa eza mafinga eza vérité te. Ce qui mutalobi que Chebe akufa Amama Tungula akufa on est un jour. Oh, na évité monsieur journaliste. Président honoré de Kabila azaki président mboka oyo. Même ye mukuna fota Kabila. Lelo akomi kolobaka yake na Rwanda yake na mboka naye. Ekosala opacité. Ngai leko ememinga awa akolakisa ngai papa ya Kabila mama ya Kabila bota ye aza envie akota kitena ba niveau na ile kaka na ba prêtre de César akolakisa ngai papa na ye papa ndengo za papa le journaliste mwana noto cousin na yo aboti mwana bakomi kofinga mwana nake mwana ya mutu wana te dona yawa na passe na motema ndio zo mona ngabo ala kisanga papa bota ina mboka na ye minga na bika Kabila za Congolais. Yebi que Kabila za Congolais, tu te dis que Kabila za motema ngai na ekoluka muko na procureur général république ala ndanga malamu na kaisi disi mikonomi bale na za koyepa na ye. Mutasa déjà un problème na asa na justice yelo que les choses dans ce problème. Saka kana bi makambo wana za. Ça bien informé de communication. Ya bote eloko meminga ya makambo na za ko ruba na yo. Voilà, ndeko Lundu, est-ce que makambo kuna zoloba eza ya solo toza lokuta? Isaiah Lokuta, ye Mukuna, l'air président Zalaki, président de la République, Joseph Kabila. Abende kukende pa na ye, banda moye butu. Nambonga président Aliaki. Alors, ça dit bon à l'État. Alors, on a établi que tout le monde était là. Alors, des ambons à l'État, bango bazwa mbongo babota mana mbongo te. Des ambons à l'État. Alors, bah, qu'il y a la télévision, mon gars, les kaki. Na quoi c'est aujourd'hui? Voilà. Mais c'est journaliste. Yo c'est ça la musala. So ko pesa ngaite. Est-ce que ngala kuzwa yango? Ye ba pesa ki mbongo mutu ya pesa ki mbongo izaki mbongo ya leta izaki mbongo ya leta ye Kabila zaki na salaire na yete lero bande kokende kuna bambongo azwaki wana est-ce que renaissance wana ebi ma renaissance timbongo ezwaki pa Kabila est-ce que ba joueur ba mona timbongo wana zwaki biso tozana kanda na ye kaka la kisa biso papa ya Joseph biso ye Joseph aza mwana na biso totina yange na manono na encore village na bango aza mwana na biso ye Mukuna ndenga elibike aza mwana na biso aza Rwandais akende kolebisa biso place ya Rwanda wana famille ya Joseph place izali. Ndebolubu, qu'est-ce qui a fait que Mukuna a changé directement? Pourquoi ces revirements de dernière minute? Parce que tout le monde le sait, biso to yebi, to abanaki, to zivanaki, to botamanaki, Mukuna zalaki na FCC lagi. Bon, azaki na FCC. Bon, et nous on ne sait pas encore Félix a commis président, Mukuna beti chitasima a commis contre Kabila. Pourquoi revirement wana ya Mukuna? Mais ces journalistes, ye Mukuna yebi loko sali parce que ye alandaka place ma yezo kende de place à Kolanda.
aboni déjà Joseph azali sous na msalate nde azolanda ke azali sous na mbongo te apesa ye mbongo yoza abande kolia na butu na moi biloko zo bande kusala ye muto azaki para ya mariage na ye nani moi azali para mariage botu na ye tuna ye aya to tuna ye mami kande ezali mariage na ye muto azaki para nani muto azaki dépense ya mariage na ye nani izaki Joseph te les rois nazaki congolais les londi a combien rwandais. Voilà, tout peut manquer. Naïbi payé le copain sous mati sous tension. Les amis nous connaissons qui tout bien en plainte, toute dénonciation. Bon, on est ça la juriste. Tout bien à plainte. Un film de ma vie nous connaissons cour constitutionnelle. J'annonce à tous les peuples congolais que je viens de déposer une plainte contre M. Joseph Kabila pour les crimes contre l'humanité qu'il a commis dans notre pays. Et je lance aussi vraiment l'appel à la communauté internationale, notamment États-Unis d'Amérique, Union européenne, de s'impliquer rapidement. Il faut presto, venez vite prendre M. Joseph Kabila pour qu'il puisse répondre de ses actes. Voilà, et je précise aussi à tous les peuples congolais qu'une histoire est en train de s'inscrire au moment où les gens voient comme si c'est de la blague. Je vous remercie. Hollandais, hein, crime contre l'humanité. Et là, ça m'a pour l'humanité, plainte à Moukouna. Mais là, on a Zalia. Yo Zalia, ouais, mais tout ça, on a regardé Nzoto. Moukouna. Là, ça m'a pour l'humanité. Moukouna, ne bakino, balabaka, signé, bino. Na opi kolobana yo, Nzoto mukeza bokonote. Nazana bosengane atali boso na yo aya. Ala kisangai papa oya bota Kabila. Nana pasi sur la personne de connaître la pongité. Et puis moutango nani. Voilà, on a dit aux Arabes on a dit que ça n'a kanda et ça n'a problème côté mais ndeko Lumbu. Le Mukuna accueilli na cour constitutionnelle. Nous ba image on dit à ma vie auto l'axabissoir. Avec le fond la président honoraire Joseph Kabila pour un crime contre l'humanité. Est-ce que biloko Mukuna lobi wana nakati ya plainte na eto dénonciation eza le kuta toza ya solo makambo wana Mukuna lobi za ya lokuta kutu afinga ki bakambo tuso alobaki akende pa na bango atika ki loko moko te na trésor public l'air basala ki remise président Tota na président toza na ye président de la République qui Tshisekedi Tshilombo jour basala ki remise akutaki ata papier mon côté wala biloko ya l'état te est-ce qu'il y a bisi yango bato ye Mukuna ayebisi bato te tozaki na président la deuxième république le papa Kabila yaki ayebisaki bato la deuxième république akutaki na trésor public $30 ya kopasuka akutaki mbongo te ngala ligi lelo nalakisa malamu ya Joseph na mabe ya Joseph ye Mukuna yeba yango ekosila te tokosala marche munene biso nyoso bajama na ye ala kibango tokosenga gouvernement apesa biso permission to sala marche ti na ndako ya Mukuna na église na ye wana ala kisabiso papa ya Joseph. Voilà, le message de soutien à nos lobby na place Moro la Jama est convaincu que M. Mukuna, tantôt évêque, tantôt monsieur, que M. Mukuna a accepté de jouer le rôle de déstabilisateur puisque c'est sachant déjà atteint par un trouble mental. Ah, c'est mieux de faire un problème dans tout. Papa, makambo. Nous sommes qui porter plainte ou bien série de dénonciations. À combien de tout dans le plainte, c'est un tapis. Nous sommes les veilles patriotiques naïs. À combien de plainte, c'est que ça les plainte, au fait, dans ma funga, c'est que ça les plainte, qui est dans l'état, l'état d'accord bandé comme ça, dans ma oh, c'est ça. Quand c'est on a pas eu résultat autour de l'accepte. On est ça makambo sous na yebi makambo na te na yoki yango pété. Voilà, ndeko Lumbu, lelo qui est derrière Mukuna? Ye moko yebi bato bazo tinda ye. Ye Mukuna linga pelisa moto wa na Congo, to lingi makela bato te. Ye Mukuna yebi
bato baza sima na ye bazotinda ye afingaka président honoraire ye moko ayebi makambo za osala. Mais tant que il est contenté na gestion il y a 18 ans. Il y a Joseph Kabila Kabangé, c'est tout, c'est tout à fait normal. Tant que ça est contenté, bon, abonissez mon approche ça. Monsieur journaliste, d'accord. Mutunyoso azalaka na mabe na malamu. Okobota mwana lelo teka mwana lelo atambola. Na période ya Mobutu. Tolobaki Mobutu aza mabe. Mobutu azaki mabe biloko nyoso te. Atikile biso stade yango. Atikile biso palais du peuple. Atikile biso Inga. Est-ce que okolobaki asalaki te? Si asalaki. Abotolaki biloko nyoso danazaki déjà na âge. Ya ba commerçant nyoso, ba étranger, après c'est ma congolais. Ba gérer yango. Il sera que 3 à 4 ans, les Congolais vont se faire des magasin, tout comme Kao. Donc, on va faire beaucoup de choses à Salaki à Mapé, même Joseph Lelo, sauf qu'on a mis le pouvoir. À ça, il y a Salaki, il y a Congolais qui ont fait Joseph. Hein? Biso yo tozaki na Kinshasa. Ngai moko, on a kota marché, il faut na la soda, à kende kotika nga. So da keka maboko pamba babotenga mo. Hein? Lelo zela o ya kasavu oyo. Biso yo tozalaki awa. Il y a des gens qui sont dans mon magasin, dans le magasin, il y a des gens qui sont dans le magasin. Il y a des gens qui sont dans le magasin. Si vous avez des gens qui sont dans le magasin, les autres sont dans le magasin. Chasse na Tongo. 17h, tous sont dans le magasin. 16h, tous sont dans le magasin. Vous allez à Bakongo. Les autres sont dans le Tongo. 16h, 17h, tous sont dans le Matadi. Oh, il y a même la berge de Bakenda. Est-ce que vous avez des gens qui sont ye mukuna lelo soka gli kende pa na bango akende pa route po yango wana Joseph Atiki na trésor public Atiki li bango mbo zalaki na kati to ye mukuna zalu bango ti atikati vide te il faut moyen de ça y est président Sontage Rubimaki na trésor public utikaki lo côté Mukuna, c'est comme si le copieur c'est comme si Mukuna compte sur la communauté internationale parce que autant à dénonciation de plainte à l'objet que non na bengi États-Unis d'Amérique à s'impliquer. Yé moko ayebi biloko aza osala moto azali alinya pelisa akubuma ngote biso tokokamba mukuna ti akokende bakokanga ye asalini asa finga président azala ye problème te président honoraire azala ye problème te adaki bambongo na ye ebele les lois comme ennemi naïe. Biloko ya osalila président honoraire. Même pas président Tchitchil tout ça na les lois. Alors ça biloko wa. Mais est-ce que vous avez battu na ngena pas de communication? Vous avez battu que muta comme opposant kaka soka un petit peu na. Bo ndeko. Tu as un exemple belé hein? Oui. No kwiko ya nolobo. Ni ndeko wana. Avec Mukuna. Soit disant na ipo solo bananga effet soit disant effet. Ngana biki effet na été. Parce que biloko aza ko sa musala na nzambe te atika ko bomba na se ya bibi na ye lobi na ko ero bibi asika memena ye na ndako na ye na ko sombelo na sana bibi na bosa na ngona kati ya muto na pesa ko sombelo memena ye atanga na no malamu soki mutu abalisi bino no Congo après 18 ans ya reine amoni que régime wana bileza qui largement négatif akumi le balelo vérité où est le problème wana eza vérité te ndeko na ngai wana aza komikosa libuma na ebite ngai kanda naza na ngo ande kunanga nyuso za kotuna ngai akolakisa ngai papa ya Kabila na mboka na relation ndenge nini tindi alobaki ayebi nini alobaki ayebi wa alobaki ke même batata mwasi ba papa leki ba yeba te papa so Kabila za Congolais te a voté combien de fois yemoko mukuna a voté combien de fois yemoko azolo ba a voté combien de fois. Mais ce qu'on n'a pas aussi compris de Komolicho, hier nous qu'on a qualifié de Moussengo et de Cholé, Nabamo Yayebi. Mais le pasteur a commencé à la moto, Robin Naomi. Toyebi na bisika za kokota asimape ya ambassade. Toza basité toza mibali. Bisika za kokota zo linga kabola mboka okokate. Akokate. Akokabola mboka ata mokolo moko te. Na bisika za kokota na sima ba mindele wana eko zongle yemo donc quand na bino passe na bino ezali parce que a commis au lieu atikala na argument politique il y a commis na ba injure oui c'est ça le problème na bino na ba injure na ba intention zo ke nango azolinga akabola biso akokokate akabola bino ndenge nini akabola mbo ça va clair azokota na sima
na ba ambassade soki moto asala éveil patriotique nde eza mpo akabola mboka nai na ye mpo na ye makambo na mabe na ye eleki nayebi te ndeko Pierre soki moto azoloba vérité selon ye est ce que azokabola mboka azokabula mboka na ndenge ya mabe biloko aza oloba eza ya solo te toza na kanda makambo aza oloba eza ya solo te ale na kanda wana yango bokesala montage ya ah oui on continue de demander tofingi ete tozoluka nde vérité na ye et puis procureur général république ayebaki akabola biso na motu wana même yo journaliste ndenge oza wana so moto afingi mwana yo buto bokilo na yo okolala kongi malamu te toza bazoba te yo bonoza na kanda voilà ndeko lungu yango to bomoni ke mokuna tie bino pression bozolala te to bomoni mokuna ke tika mbala moko plainte to dénonciation na cour constitutionnelle mbala moko bosutuki bobetele montage ya basextape na baréseaux sociaux biso makambo ato yebi botia boelikamu na tuna ndeko Pierre biso makambo ato yebi yango te biso yebi yango te ye moko na ye makambo na ye asalaki biso toyeka makambo oyo aza kofinga président honoré nde makambo tolandaki biso awa nde makambo tolandaki biso o makambo asali makambo ya basi ya nini toyebi yango te oyo ndeko Moliso monsieur le journaliste na yo nanga biso tomoni bilili olaninga malamu soki andimi likambo te ngai te na yo nanga tomoni yango na bilili alakisa nano mabolongo na ye nani soit disant nani évêque ala sana mabolongo na ye na yo nanga tomoni yango na bilili te na bana no bamoni bilili ona te oyo eza kotambola mokili mobimbo alobaki yango na etandeli keke ayebaki ekozala ndenge wana lokola asali éveil patriotique na ye ayebaki ke ekosala ndenge wana nani bakosala yango biso toyeba nde bafilma ngakotoyeba bafilimaka te na yo nanga tomonaki yango na bilili soki aza kowangana atombola no pantalon na ye meme liboso no nga nazala te soki osambelaka so oza congolais okopesa yano na libanda ezali montage te na tuni oza congolais oza mboka na yo bofana no bino mibalebi soit disant kingane tambola no pantalon na yo moko koloko yo oza molobeli ya bato. Voilà, dans le message, rappelle Joseph Kabila a cessé d'appartenir à sa famille pour devenir un patrimoine national. À ce titre, il mérite donc respect et considération. Pour rappel, il a fait de la réunification et de la défense de l'intégrité territoriale son cheval de bataille durant ses 2 mandats et il a réussi. Il a légué à son successeur un pays réunifié avec toutes les institutions régaliennes en place et un peuple fier d'appartenir à une nation. C'est encore lui qui, par son éducation et sa sagesse, a permis au pays pour la première fois de son histoire de procéder à une alternance politique. À une alternance politique pacifique de joie, ainsi tous les pronostics sataniques. Il a prouvé à la face du monde son sens élevé du patriotisme. Voilà qu'aujourd'hui, un certain Mukuna se met à salir et son image et celle de sa famille, cela est inadmissible. Ainsi, Jama renvoie Sœur Mukuna aux écrits saints dans les lettres de Jérémie 23 et lui demande de se souvenir de quelques bons souvenirs de Jikaka à son égard. Le comportement honteux de Sœur Mukuna ne ressemble à aucun autre sur cette terre des hommes. Il dénote d'une ingratitude sans commune mesure. Alors, oui, ndeko Moliso. Papa, otangi verset moko wana. Jérémie, ni odani. Loba kuna makasi po tamso ko komango po Bible ezo compliqué moko makasi. Qu'aujourd'hui un certain Mukuna se mette à salir et son image et celle de sa famille, cela est inadmissible. Ainsi, la Jama renvoie Sœur Mukuna aux écrits saints dans les lettres de Jérémie 23 et lui demande de se souvenir de quelques bons souvenirs de Joseph Kabila à son égard. Jérémie 23, Bible. Pour le dire, il y a la Bible. On peut savoir qu'on a Bible. Il y a une histoire qui s'est passée. Il y a un message qui est passé. Il y a une version qui est passée. Bon, Moliso. Ngai lelo na ningi na yeba nam. Lelo vraiment na yeba. Mukuna oui, ASECA atina ki batino so ASECA ba voter Joseph Kabila en 2000 je crois
à 2 reprises, hein, en 2006 et puis Chadari, en 2000, l'élection en 2018. En 2018, non? En 2018. Bon, comment ça va soutenir Kabila, c'est sûr. A voté qui Chadari. Alors, maintenant, Moukouna avec son éveil patriotique, hein? Éveil patriotique, mais oui, que Moukouna peut accumuler la Moussaba Kinois, Congolais Pénisou. Mais il y a par contre, il y a 6 ans dans Sakanate Moukouna. Nakoya no lomu kende. Maribambo kwa. Succès wana omoni soki mutu. Azomona bana 12 13 bombo mwana nana lete lokutana ezana makasi. Ngana za kosenga na ebo. Mukuta kila kosana fonction publique te. Fonction publique ezali, trésor public ezali. Par rapport on a za kouta nango wapi? Azana ba dossier soit la télévision. Bilo kwa simanda ko wana nalbi. Place Mokutu na télévision Mokutu a lobby que ah Kamere na prison, président Nova Libanda. Anda ko na télévision za kama bomba te. Bwana zo zo tuna ngaite. Président Honoré azana bilanga na ya. Olaninga malamu. Muibi akimaka azana sina bilanga na ya. Papa tozo tuna ngabo ezanga itenela za boye. Sunga ngai memela nga mutona la sangai ngala memba muku no mais yondo so la obeng ayaka pe oh voilà négocier national une phrase moko de en tout cas dans c'est ces derniers qui soutiennent et accompagnent Sœur Moukouna dans les actes de xénophobie et incitation à la commission des injures. Moukouna dit à qui veut l'attendre, on cite Kabila na baswahili bamiyibi, fin de citation. Yo moni makambo na zoloba c'est makambo ya lokuta biso toza ba meibi mbongo babande kopesa ye c'est mbongo ya ba meibi azo ngisa mbongo wana ye Kabila moyibi be Kabila ba kopesa ye mbongo azo sala ba église na ye azo sala ba équipe na ye Kabila parce que amesani makambo ya kofinga te bino bo meibi bino ba journaliste banda Kabila akotaka mais c'est zéro banda Kabila akotaki afinga nani natina ndenga selisi afinga nani ya lobaka te ya sala kande ba action makamba kofinga kuna ipana biso to yebaka yango te ya kofinga bato okomona ta jour moko mutu moko le ka afinga Kabila ye moko afinga ka mutu te ba fingi ye mabe chaque jour yeso mona répondre ye aussi on na télévision mukolo moko biso bande ko na famille neto siliki parce que ye ndenga lobaka te biso le to koloba ye moko na la kisa biso makambo azana yango soka Kabila zana nyongo na ye même 100 francs famille mobile to ko binsa ta 100 francs $1 ata bilang to ko seka ta pondu mais c'est to ko pesa mon kuna wala voilà maribombo ka to ke bakisa ngo bakisa ndeko monisho ngo bakisa na onde ko bimba ringa loba pour bona oza vraiment na kando oza na poso na yebi te peut-être ya saka na trésor public ya l'état o itali makambo itali mboka atika lokuta soi Kabila zana nyongo na ye toza ebele to kongola même $2 mais ceux qui a mis kosi di boma azela biso na parquet général na ko finga ete soka ngina pesa ya desa ndako na ngai aya kazi mais naza toza ko luka to ze beto kende ko samba pour l'été senga ba droit ba oui mais bolumbu biso toza ba politicien te to ye pour la politique te toza pour la parquet te kuna o yazo finga mwana na biso ndeto yakia toza ba politicien te to yaki pour la politique te toye pona individu Moukouna ndenga za ofinga président Honoré ndekanda tozana yango famille mobimba ndezo ba jami iza famille eza ngambo ya papa eza ngambo ya mama eza ngambo ya banoko basi basiliki parce que ya lobaka te loko ye ndenga lobaka te nde bazo monela ye biso tozali parquet ko kabula biso ala kisa biso epa ya bakabila epa papa na yala kisa biso ke papa ya Kabila yewe. Donc après makambo ya Mamicho binisu bokene pas basusi hey ata ato ceux qui balini ngongezali to keika est-ce que vous féliciter pour kuna kei na plainte na pe bino pe bolingi bozoe na deuxième touche après le kamwa Mamicho koensa nini mon journaliste
Yende ayaki liboso avant makambo ya nini ya mwana oyebi me ya mwana mwasi. Yende ayaki to yebaki azande kwa koyabo esaka aloso to pesi. Moi sa kombe aloso bana bazana nzala ba pesi. Atako vivre na ba mabonza na ya seka. Ndeko molisho. Yotu la okosa bilo kwa na atako vivre na mabonza ya seka. Papa, ba ofrande aseka za eglise munena. Ezana kombe de sécurité. Banga kazambe so droite pesi gauche yebate. Atanga versi wana. Azanga mafuta akola ndako. Ayeba bisika zako kota. Na papa na biso ya sika akeba na moto wana biso te toliaka na ye nana keba na ye papa mokonzi ya mboka nde dance na yazo ya kabu tala aluka politique na ndenge boso pa la bongo ba kaza dribbler papa aza Samuel Eto'o azo luka siko esi ya kubiba aluka cacher politique Yamo de Lobi a un message na mini à soutien de la Djama félicite par ailleurs le chef de l'État pour n'avoir pas incorporé ses dîmes. Et ses fils, ses fils égarés, ses fils égarés dans la commission de gestion du fonds du Covid-19, Félix Antoine Tshisekedi, à qui la Djama souhaite un futur mandat à la tête du pays. Donc, si vous par là, vous ça les appels à flatter, à flatter chef de l'État. Parce que le joueur, papa. C'est là de l'évolution. Oui, de l'évolution. Tomoni, il est ça le pas chef Kabila, oya bimakawana. Ata et pas président Yassika. Akusala yango parce que azamu yibi. Ye to finga mutu muyibi na mbonga muyiba pesi. C'est là qui bino nyos. Azongi sambongo wana. Maintenant il faut faire la différence entre un homme de Dieu et un homme politique. Oui, ndanga malamu. Oui, de l'évolution. Ah, c'est salaka. Sibafuta kombo. Oui. Olani malamu. So siko yo bimisi ndeko ko lela nzala to likambo musena nzambe pese soit disant. Uzwa ka bibe tambo ya kwa banda kwa bato so ka loso o vala. Mbongo no ibia. Bafuta ka ote. Kabila zaki chef de l'état babandi ko futa mbongo. Papa. Ingratitude le kandilote. Ngai na makambo so nazali kuna te. Ya ko la kisangai papa ya kabila. Soka alingi ye na iyo na bato mtoke tina mboka kabila banda ko tuna kilomètre par kilomètre na sima na juillet toke na Rwanda yo sikondo le bakende oyebi la kisanga mboka wa voilà mais au Congo il y a un problème. Nous devons maintenant faire la différence entre un homme politique et un homme de Dieu parce que on est comme Bini aux hommes de Dieu mais aux hommes politiques on ne comprend plus rien et ça dit à quoi bino c'est moi journaliste vous sobre makambo ngezali. Est-ce que makambo wana za usala? Est-ce que aza moto ya Nzambe? Est-ce que moto ya Nzambe akosaka makambo politique ofinga kaba mikunzi? Oui, le bas. Est-ce que makambo ya Nzambe moto ya Sambela? Aho kofinga ba autorité? Wani za makambo ya Nzambe te? Mais la qualité na yena gouvernement azanali. Bon, biso toyebi papa ya président honoraire nous avons des sources na bomorité. Donc binisiko. Biso papa leki na ye na biso. Ya peut-être to na malebo binisiko famille côté ni. Binisiko famille côté. Côté abo papa. Ya za. Voilà, nous avons côté musée. Boye na musée bozende. Baza ba famille na biso to za mboka moko. Nde souci na zana yango. Ndenge bazo finga ndeko na ngoto to mboka moko. Musée na bora. Ewa bora iza place ya musala wa bantu kubunisa mbuto. Kasi musée za. Village na yeza Ankoro. Azamuti Ankoro. Territoire ya Manono. Ndeko Pierre Lumbu yo Tanganyika. Yo konoza benando ko ya musée Laurent Désiré. Non mais lui je comment le ba, on le banana pas ndeko. Oza benando ko musée Désiré Kabila. Ça il y a le côté de pour la télévision. Bazo parler de partout. Toza na bango mboka moko. Toza ba famille ya kobota ma direct té. Toza ba bango mboka moko. Ngana yebi histoire na bango toza ba bazé. Bon mwana na yondengo zala tso za na vazo ko yeba statut ya mwana ya vazé na yo. Alandi motuna otuni ndeko nanga kuzoto nanga. Olaninga madame. Iyo soko za mutu ya ba Kongo. Olaninga madame. Obeti pena ya solo na yo za mutu ya ba Kongo. Na bela mutu ya ba. Olaninga madame. Do mutu nyoso ya ba Kongo azama kila na ote. Olaninga madame. Koloba te libota te za papa moko mama moko non jamais. Soto ke na États-Unis na kuti bazobala mwana no ngana kolia mbongo na isoki na za mukongo. Oui ou non? Batu bazate ka komi kuna na kuma nani papa le. Mengo batu soto amboka moko ndo to bandeko. Mais oh papa, bino ko nzelo bawana. Tout ça bandeko. Donc, il faut que nous disions que papa le qui peut faire dans tata moi aussi papa le qui est. Biso to sali, to sali belé côté, to sali belé.
Et tout ça est belé, tout ça à mon côté. Ah, bon, Kanda. Ata 100 000 personnes. Voilà, alors, Batel Nazo rappelé, même si bien ma fille m'a fait, ça n'a minute, Tikalia, pour la monde de emballer dans le solo. Voilà, Nazo rappelé bien que c'est moi pour aller là, tu as un bongo de Alexis Sefumolicho, coordonnateur national et à groupe Jama, Nandeko Pierre Lumbu, membre de la famille, président honoraire Joseph Kabila Kabangé, Ben Yaza, Ndeko, il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Hein, avec Mukuna. Uruba qui papa les kamona na raté, tata monsa mona na raté, papa les qui est. Voilà. Baza il mais mon gros c'est champion hein. Ya zaka ele mubaza ta 100 000. Ah, 100 000 papa les qui ne remonisho. Kindi kasina kataka kuna tuno. On dit le nous là, le bisamo babilo bela. Papa. Bon, ndeko na yo za ko sepela, ko za na passe na motema te. Na pesa ko fini de kona na. Na pesa ko fini de kona na o passe. Na il faut finir de kona na o passe. Na za mutu amanyema. Père mesdames, Oyazaki, moi c'est honoré. Maman est Moutamanyem. Yemoko, le président sortant, maman est Moutamanyem. Vous l'avez dit, madame? Oui. Alors, tout ça, bah, cité. Maman peut apporter Kabila, elle a envie à profiter. Elle a envie. Oui, maman, c'est facile. Mais Ati Kabilo Kouana. Voilà, Ndeko Pierre Lumbu, bah, il s'est tout à 5 minutes. Un minute est rapide, quand c'est pour 45, tout à 5 minutes. Alors maintenant, quelle est la démarche? Il y a groupe, il y a soutien Jama. Face, selon vous, aux injures, il y a avec Mukuna. Biso to boy makambo Mukuna wa zofinga président honoraire. Ye moko alobakate, atala kana miso. Ndenge ya alobakate, biso ba famille to telemili yango. Parce que moto Mukuna za koloba. Ye so moto ipeli. Procureur général Zela toza basité toza ba mibali bato baza sima na ye bakokima ye biso tokosenga na gouvernement permission to sala marche na biso place to bakoyebisa biso tokende tina ya mokolo te to boko na biso komi ya buka et komi ya qui ça c'était non mais le Pierre Lumbu on a pas comme problème bon tokende kuna te hein de Pierre zela ko na ba na ko de Pierre Lumbu au moins ba marche on a pas pétition on peut prendre la Covid il y a une période de Covid-19 babo ba rassemblement à plus de 20 personnes alors buka stratégie mususu toko campagne atana parquet na ndendo zolo ba procurer ba zako yoka parquet zako zela biso ils ont zela biso. Voilà, nous communiquons ça pression aux Maloba, na pression Maloba pour tester ça na. Soit disant, mutuana ngana yebiete. Mais azala debu aluka bavoka na yebi mutumate. Oh papa, est-ce na teme na mono. Na yebi ba pression na kanda. Mais yo je sepela. Mais ce qu'il y a yo non on a goûté na sepeli. Ba na pression na kanda, mais ba to yebiete. Te ngana fingite. Na yebi na yebi te sika sambela. Non na kunate. Na mona eka na télévision na yebi ndengini na yebi a partir ya maloba za kofinga na télévision nde yememinga ya alors mode la fin na yo mode la fin na ngai lokola mona za mobali azela biso na parquet po mboka yoso mibeko ezali olani mala aza déjà na minute na yebi wana te papa na yebi so comprendre ngai et puis mutu aza kotanga kombo na aza camarade na yete aza même pas la race sociale na yete surtout le banini zela ndeko molisho Mukuna apesi Joseph Kabila Kabanga me laisser bapesa na moi nde yango yo quand de rapidité pour répondre papa abala esika bandi kozwa 100 francs na salaire ya ndeko na biso kaka mutu wana Mukula bana mama donc kasi na ba hôtel de ville ba témoin ba financement ba paré na ye tout kana makamba ko baka subili ko lokola théâtre lokola comédie tout ça basi donc ça mibali Mama tata. Donc, nous de la fin, rendez-vous dans le parquet. Tout c'est la nakuna. Ce qui a za mutu oyo, bate ya eloko la resi kabanga lo bakate, atika ya kofinga te bedike malamu. Aluka mbango asenga bolimbisi. Na ye, na mutu za kofinga. Angaite? Bolimbisi public. Et ce qui a eu tiki na ye, toke kuna mibeko ezali. Ce qu'on peut nous rappeler, les téléspectateurs d'Atel Bisso. Il y a rendez-vous sur la scène de l'université, rendez-vous pas à Bazouzi. Il y a un habitué, mais tout le monde là, c'est pas à Bazouzi, ce qu'on peut rappeler. Beaucoup fond d'année. Ah, papa, wana matali ngai. Batali biso. Bazouzi ndi bakopesa ye yana likambwana. Ngai te. Ndeko Pierre Lumbu. Biso ndeko yaki awa. Toyika pona makambo eveke Mukuna, biloko azo finga président honoraire.
tolingi yango te na biso toza bamibali toza basi te na ndenge toyaki yawe ese tofengi motu te tozokumisaka président na biso de la république Tshisekedi nde tozokumisa motu ndenge ezokamba biso malade oyo esila nzambe asalisa ye asonga biso na Kongo mobimba makambo ekende liboso malade esila bato nyonso babandamisa vraiment tokomisi président de la république kitoko. Voilà. Et monsieur Sili, le communiste, le barbe soutien. Naloba papa, ata moi moko ka. On a besoin une minute. Papa, sungangai yo moko nde molobeli. Obenga ya. Te, elle veut que nous connaissions na lekawate. Nakati. À moins que je me trompe. Nakati. Hein? Bien. Message oyo avant la place na leka. Message oyo ekomela ye. Mutu azako bazako finga. Azana bakoni na simate. Azana tuku ya bato bandeko. Ye tamsu wabotama 2-3 personnes matali. Mais ayeba ki aza congolais. Mais ayeba ki ngai. Ceux qui me connaissent à moi aussi. Bon bi bana abotaki aza mbala na te papa. Na ibite kana sana ngoya. Mibego kobola biso nayo. Akopesa kama mikanda matenda papa na ye. Ngamba nzolo bana. Bande ko batali émission Sili. Bino mo bouti kolanda et pas na biso ezaka vérité sur vérité. Même à fingaté, naïbi que l'hôtel émission est belé, naïbi que beaucoup ben est belé, et belé beaucoup senga droit de réponse. Biso bisi benamse za ngwa refungama, si vous avez besoin de droit de réponse, au béni numéro de Kozulu, ou les anasa etandoike, au koya pe kosala droit de réponse. Donc émission à l'élo est portée sur Banjur d'après groupe de soutien Jama, Oyo, na Katuana, et ça peut ba membre, il y a famille, il y a président honoraire sénateur à vie Joseph Kabila Kabange bango ba sepelité na ndenge évêque Mukuna azako lekaka na ba etandoike selo bango ko fingaka président honoraire Joseph Kabila Kabange pona bango président Joseph Kabila Kabange mérite le respect asalaki 18 ans à la tête ya Mokoyo passation à pouvoir na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de Salemaki pacifiquement mort dans les alakités tous les alakités. Pour la première fois, tout le monde a que président entrant, le président sortant, remise et reprise, et ça l'est mis en République démocratique du Congo. Donc, quand le président Joseph Kabila a mérité respect, bango ba se platé ndenge évêque Mukuna. Oh, lobby, azalaki na ngambo ya FCC, lelo abaluki. Avec qui virus ya corona? Naza ko désannoncé. Lelo abaluki abandaka kufinga Joseph Kabila. Bango baningaki ba monango normal sur ezalaki ba débat moko politique, ba argument moko politique. Mais selon bango groupe Jama comme ya kufinga ba sepe na moté yango lelo ba monaki ba ya ba leka na sembo pour ba remettre ndé ba lokota ba ya pendule à l'heure. Yango a dit qu'il y aura beaucoup d'appels pour la droit de réponse. Voilà, émission Sembo, émission Yambaka, tendance n'y a surtout, ce monique Oyo. Bamabianga Malelo, Balobi, et c'est Pélici Binoté, Binoté besoin d'un droit, il y a ça là, il y a Bino, la version de fin Nabino, il y a droit de réponse Nabino. Pour la Yango, dans le bataille, il y a un bâtiment Alexis Sefi Molicho, Zabolo coordonnateur national, il y a un groupe de soutien Jama, Toambaki Lissousou, Leko Pierre Lundu, il y a Azabongo, membre, il y a famille, il y a président honoraire sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Boyoki binomoko pendant 45 minutes ndenge bango moko balobi tala bilongi na bango mbiya mafingo lakisa bango bazana kanda ya kusakanate. Bango balobi pour ba conclure rendez-vous et pas à bazouzi. So sali musala to fini mutute peut finga ka mutute parce que la déontologie journalistique oblige. Ah wana sembo c'est le professionnalisme ici. Ma fille est raté. Merci de tout à madame de côté à mon balasi. Ma mission TV, le miroir du monde.